ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Et c'est ngotondinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino émission ya mokolo molelo tozali komolobela makambo mansoma oyo mazali komosalama na République démocratique du Congo na yango bandeko balandi esengeli penza bolanda biso la bokebi banso pambate makambo mazali ebele oyo ezali komoleka kasi tokota penza la bamama ya likambo ya biso tokeye pa ya bazuzi bisika oyo bato batalaka mibeko oyo bomonaka na mboka soki bomoni mobeko likonzi ya mboka ebimi to pe likambo moko songolo bayebisi na bato oyo bakataka mobeko wana to bato bazwaka mbano nango basalaki pe ya bango maponami nde bomoni kuna bamotomboli papa mwana mboka Benoît Luamba Bindi mwana mboka Benoît Luamba nde amotombola maki na kiti wana ya cour constitutionnelle ye amotombola maki wana pe bato baike bamibetaki milolo kasi ezali na belenge oyo bango bazali pona révolution ya République démocratique du Congo oyo kamba mibongo la mwana mboka Pichu Kinata babengi bongo na kombo ya RNF bango bamotindi mokanda wa bango balobi ete mwana mboka océan de la presse congolaise molobeli wa ekolo Congo mwana mboka wana bamotiene sika wana Benoît Luamba azali bongo moko ya parti politique ya mwana mboka tata mokonzi ekolo Joseph Kabila Kabange kasi penza makambo mazali kosala na mboka ezali penza malamu te kasi wana ezali maloba ya bango po ete balobi bango bavandi na sika wana pona koluka ko mobongolaka mibeko ya mbuku likonzi wa ekolo bandeko nazongisa bino mwa ya no kasi ya solo mwana mboka Benoît Luamba bamotomboli na sika wana kasi nano alapeseleka wayete akola paseleka liboso ya tata mokonzi ekolo soki bakopesa biso mwa makoki tokokoma na sika wana pe kolakisa bino kasi maloba wa bino eyokami bokoyeba nyonso na bolaibwa basango bandeko toko mabongo na maimatali maponami bisika ya kiti ya bango ya bokonzi kuna na seni mwana mboka kone nanga na ba député waye penza komoyo kala mozali malamu te pamba te ebongaki penza bango bamosilisa mokolo ya mibale moleki kasi lokola ba député pe bazali komo tungisama na lolenge ete bateli bango penza motango ya siège ya bango bobele motoba pe misolo mizali maike kasi bamoche bango bato babale na chaque commune ndenge bolobaka na lopoto yango penza ezali kosala bango mwa pasi po ete ba participa bazali baike kasi ba réduire nombre ndenge bolobaka na minoko ya bino ya bapaya yango wana na kotala pe bolembu ba bango bazali penza komo pusa na mingi te na bokei kotika ka papier wa bango mwana mboka kone nanga apusi yango ekomi mokolo ya mitano oyo mozali koya cela veut dire vendredi kasi tokotala na lolenge ezali kokendeme po ete sengeli bamolakisa biso bato oyo bakozala lokola bato ya kokatela biso mikambo kuna na nzungu enene ya palais du peuple tokozwa pe bilili soki nzambe alingi pe tokomotalisa bino nini ezali koleka kasi tokei penza na lombango wapi epai ministre mwana mboka Azarias Ruberwa oyo atali makambo ya bokabola ni mboka ndenge bino bolobaka décentralisation kasi ezali penza na bato bazali komolela ete pasi ezali na bayi province mosusu lokola na Inongo bandeko eteyelo ezali te bana wana bazali na laki kasi bato bazali komolela eteyelo ya bango bafuta kabobelela motango ya misolo 500 francs kasi ba papa bazali kokoka komofuta te na kozola bino bilili bokolanda kaka awa ni misoto Tolobela Mboka Congo pamba te bilili wana ezali kasi na lobili boso bokotalaka yango la sima bandeko ezali penza pasi mwana mboka Ruberwa baye bazali penza komo kabola baye ekolo botala pe malamu pamba te pasi ezali kasi na kokene lokwa tozali kokena maponami bayi ba province mosusu nano ata bazwa ba carte électeur te lolenge batindeli biso awa na mwana mboka Bembele soki pe natangi komona e malamu alobi ba misusu ndenge bazali wana bayebi atako ba député pe bazali babimi atatela ba province wa bango bato mosusu na ba province misusu ba boyi na bango balobi bakokende kocha motango wa bango te po ete bazali komona makambo ezali malamu te kasi
Papa Roberwa yo ozali na moto ya makambo wana ozali penza kokele kotala ba yi province wa yo lolengo kabola ki yango bango nyoso bazali kobika malamu po ete bambura matari balobi bango moko bakokoka te kobikisa ba yi province mususu. Papa Roberwa makambo wana etali yo otala penza makambo wa yo malamu tokende penza kuna epai wapi ya mwana mboka show Kitundu oyo atali makambo oyo esangisi biso na ba commerce wa biso topela makambo matali mimbongo ya biso na mboka Turki kasi azali bongo akendaki na mobembo la mboka Turki pamba teta to mokonzo ekolo apesaki mwa mongoloto ya félicitation na tata mokonzi ekolo Turki lolenge amozongi kaka na ebonga waye kasi bato bandeko ba population congolaise ba oyo bazali kolandela litoye wa bango ezali penza kaka na mboka ba motindeki pe mokanda wa bango bilenge jeune pour la démocratie balobi bongo balobi océan de la presse congolaise kasi soki show Kitundu bango bazali bobele kotambola kokele kopesa ba félicitation pour la makamateli mimbongo est-ce que penza bango batali ete bato basalaka mimbongo ya biso na mboka Turki bazali penza komo fuluka la mbongo wango tope baboyokani wana ezali kaka bato ba profitaka lango ezali bato bapaya kasi bana ba imboka te batikela biso distraction kasi basela biso ni makambo maponami oyo tozali na yango posa maloba mabino mayokani monoko wanga kasi maloba ya ba révolutionnaire ya République démocratique du Congo mwana mboka show Kitundu ekomela o matoi tozali koleka bongo penza na lombango ya kotala ete mwana mboka mama Bolia oyo atali bongo makambo ya basi ya bokono tope bolema atelemaki penza na koganga makasi ya koloba ete basi ya bolema bazali bongo basi oyo bakoki babotika bango bongo te bakoma lokola bato ya kosenga ka biloko la nzela bazali kokende penza kolela epai ya moto oyo ateli makambo ya bango mama Ange mama Bolia bazali pe na bosenga ete otala likambo ya bango pamba te ba mama oyo nyoso bazali na bolema bazali bongo bato ya maboma te bolema ezali bongo kozangisa bango te motango ya bango po ete basala misala bazali pe na tina ya bofuluki ekolo Congo po ete batangi pe kelasi atako bazali na bolema kasi batangi bakelasi basali pe misala baike balingi penza bocha bango nesika ya bango kasi mikolo mikoya bokomona na koyamba mama Bolia oyo azali bongo molobeli wa bango po ete yende abengaki océan de la presse pe amolobi na tina na bango bandeko topusani penza la lombango pona okene kosilisa na Sud Kivu kuna na Sud Kivu epai wapi bamotombolani bato baike na bakiti wa bango ya bokonzi batie bango kuna na Sud Kivu bato bamotombolami ebele kasi tata mokonzi ekola lobaki ete alingi te batia motango ya bato ebele na bakiti ya mokonzi na ba gouverneur ya ba ekolo ya ba province nyonso kasi bato balobi boye population congolaise ezali kolela elobi mwana mboka molobelo ekolo Congo boni tomoni lokola yo lali yo penza ozali komotela makambo wana ya ba nomination ya kosala kanini biso population congolaise tozali na posa na yango te posa ya biso population congolaise ezali bongo tomona makambo matali maponami ekomi esika nini po ete bisika nyonso tozali kolala miso wa biso ezali koyoka tozali komolala pongi ya nguma lokola tozali komolala pongi ya nguma tolingi penza mobulu te yo lokola lobi ozali molobeli we ekolo Congo ozali na émission na otolobela mboka Congo yango tosengi na yo obeta mbela na bakonzi ke tozali na posa ya maponami tolingi atako maponami ya ba député te ya ba province nationale tolingi yango te biso tolingi baponela biso tata mokonzi ekolo ya sika bandeko balande bochaki kombo abino te kasi maloba wabino yango wana eyokami monoko yanga océan de la presse congolaise bandeko balandi penza maloba oyo na yaki nango liboso wabino pona kotala nini mazali komisala na ekolo Congo la mikolo oyo tozali koya kasi toyebi te maponami makozala na lolenge tozali kotambola na botomboli mona mboka Benoit bato baboyi yango balobi po etazali moko ya tata mokonzi ya ekolo kasi makambo wana ezali nini makambo maso mazali koleka na tangeli bino ezali nini ezali eloko nini bakonzi ya mboka Congo boyoki mbela wabayi bato oyo bakotia bino nesika wana boyoki mbela ya bato oyo bakomotombola bino la bakiti ya bino bokonzi bato wana bazali komolela balobi botikela bango ba scénario oyo bozali kosala botikela bango ba biloko ya mike pona koluka kaka ba intérêt ya bino moko kasi bango basengi ete bo balusana no miso wa bino bisika nyonso bozali botala kaka la province ville ya Kinshasa lolenge nini Kinshasa oyo ezalaki kin label babengi yango Kinshasa
balobi Kinshasa lipola nini mboka etondi salite, mboka etondi makambo mabe baike, mboka bato bazali komili ya malamu te. Bandeko balandi boyoka nanu mawa ata ko boko kendaka na bisika nyonso na ba mibembo na ba misolo na ba nomination kasi ezali na yango mabe te bozo bebonga wana ya bino ya kibokonzi po ete bosala na ba mboka nyonso to pe bisika nyonso atakolandako soki mokonzi azali te bana bakozala toujours na désordre. Boko mona papa telemi mama alandi na sima to pe yaya ya liboso na absence ya baboti baye. Kasi nekolo Congo nyonso ezali bobele maboke, nyonso ezali bobele moto nyonso azali komita la bobele bomilengeli yaye moto azu bokonzi la 6h du matin bana waye bakomi kotambola la mituka ya cher babare nyonso oye salaka succès la mboka ya Kinshasa bisika bango bazali kokene kobwaka mbongo. Kasi population congolaise ezali kolela nzala. Est-ce que penza na mboka Congo misolo mizalite mboka oyo mona mboka Azarias Rubero alobaki ete mboka wabiso Congo etondi misolo miike, mboka wabiso Congo ezali na richesse ebele. Kasi bana mboka lokola bino bozali ko reconnaître yango bino moko po ete po habiter ya mboka Congo na kozala na bango ba congolais balobi ba yebi na bango misolo wala te ba monaka yango te po ete bango moko bazali na nzala po bele bilo bato bozali ko découvrir yango. Kasi lokola bino pe boyebi ke misolo oyo ezali na Afrique centrale mobimba ekolo eleki na mbongo na nkita pe la bozuma kasi ezali bongo République démocratique du Congo. Kasi bobiki sa pe population congolaise bali apela misolo ya bango bamona pe yango. Kasi makambo nyonso oyo eleki na mboka la biso Congo la semaine oyo pe la mikolo oyo lolenge ezali ko salama. Kasi bande kolanga na mboka lokola Inongo mboko ezali na laki baza na bateau de pêche te classe ya 500 francs baboti balobi bakoka kofuta te boko tala bilili boko yoka mawa bandeko bangai to réfléchir ensemble na yebisaka bino émission ezalaka ya réflexion bino nde bato botia biso la kati na musala oyo pamba te soki bino bozali te biso bapandisa ngo tokozala te tokopanzela banani sango pe tokozwa makambo wapi. Ça veut dire to telemi wana po ite tolobaka la bino solo oyo ezali komotambola kasi ezali malamu te. Ezali malamu te la ba province misusu bandeko po ete misolo mizali te ya komitambola kama tozali kotambola ba député belé balobi ba ko postuler te ba boyi po ete ba moni makambo ezali malamu te. Kasi ya solo mapona makozala mona mboka kone nanga makambo loso ezali la moto na yo to yebisaka yo tolobi ozali moto oyo population congolaise ezali kotala yo pe mboka mobimba Congo na biteni yango lokola bosi bokabola yango bino moko boyebi ezali motango boni o bazali kotala bino kufa pe lobiko ya bango ezali epai na mona mboka kone nanga. Kasi bozali kobanga te makambo oyo ekomelaki mona mboka Sarkozy ekomela bino bandeko mibeko ezali kaka mibeko ndenge bino bato mayele bolobi do relect c'est d'élect mibeko ezali kaka mibeko. La loi est dure mais c'est la loi. Kobanza te lokola yo vaina kitsa bokonzo ande mibeko yo kanga yo te ekozilaka yo kokanga yo mwana mboka bemba gombo bokoteke na mobolokote ata kwa bimi po bofundaki ye azalaki la kitso ya bokonzi ya Sénat mais mibeko esalaki nini ekangaki na mboka bapaya ebongo bino bakonzi wa ekolo Congo ebongo bino bakonzi wa ekolo Congo bokanisi penza ya solo ke mibeko ekotala bilote mibeko ezalika akotala bato bazangi misolo mibeko ezalika akotala bato oyo bazali na makoki te bandeko mibeko ekotala bino po ete mwana mboka Sarkozy amobomaki mwana mboka asalaki na makambo elekaki akangaki ye aongotani azumi soloma ye asali mapona mbaponi ye kasi ye amokangisaki ye pe amobomisaki ye. Kasi tango bato batalaka makambo ya solo batelemaki sor na yebino no soboyebi molongo mobimba ya mi ekolo bayebi ke mwana mboka Sarkozy azali moto ya misala mabe. Kasi bino soki bapaya bango moko bamosala mibongo ebongo bino yango tozalika ko interpeller conscience wa bino po ete boyeba ete population congolaise elalite population congolaise ezali bobele ko telema ko tala makambo mona mboka kone nango yebisaki bango ete ba veye bango pe bazali ko veye yango bomoni na ba maboke wa bango maboke ba mitindi maloba ya bango. Esengo penza ezala epai na bino ba oyo bokoyamba émission oyo pe bokolanda pe soki bozali na mwa makambo oyo pe boyebi botindeli biso yango tokoloba lokola baninga mosusu ba motindelaki tozali penza na ekolo Congo komotambwisa ndenge papa moko bengaki ngai molobi kombo na yo te olobi langa océan de la presse congolaise tozali komoyeba te yo ozali na parti politique to po ozali po ete makamuso ozali kolandela te makamuso ozali kolobela papa wa ngai tika na yebisa yo solo
ngai nazali mopanzi sango nazali moto ya parti politique au mon côté nazali peuple nazali congolaise soki ngai nazali ko souffrir boye c'est que population nyonso ezali komoni quoi tuna moto nyonso azali journaliste ya République démocratique du Congo à part que azala peut-être sous impulsion de ndeta musa azali kolia misolo kasi bapanzi sango nyonso bazali konyoka lokola ngai bapanzi sango bakoma bato ya lolombo ya kosenga mbongo bato bakoma koboya bango balekata epai na bango po ete bayebi journaliste azali moto na nzala tozali première puissance quatrième pouvoir ya pamba ngala ko sala na parti politique au mon côté nazali ko yoka mbela ya population makambo soki bomoni na ye nango na mongoloto ya papier cela veut dire peuple abengi ngai pe ko pesa maloba moye yango moni na lekaka la papier koloba yango pe lokola bayebi ke nazali analyse de la ka analyse na ngai politique nde yango la babo benga kanga po ete na tele makolobela bango soki balingaki ngai te me bakoyi ko benga ngai te bo classer ngai na makambo bolingi bo kotsa ngai te nazali politicienne te nazali mopanzi sango biso nyonso tolobaka ata ko bato ya gauche to ya droite tolobaka tozali pour le peuple d'abord le peuple gagneront toujours yango biso pe tozalaka bato ya peuple po ete to lobela makambo matali peuple soki peuple wana azali komonyo kwa soki peuple wana azali la passe yo kolunganga la betelo maboko pona nini okolunganga na tombolo na makambo oyo salite pona nini sala bolamu oyo komona océan de la presse akoloba yango sala makambo no malamu océan de la presse akoloba yango mapona mazalite le Congo mapona mazalite le Congo mapona mazalite po ete tozali komona makambo nyonso mazali komosala maawa bato bazali kolingania makila masopama kasi maloba ya tato ekolo lobaki yango na le 30 juin mwana mboka Joseph Kabila alobi alingi te makila etanga lekolo Congo alobaki maloba moko ya kitoko bongo maloba ya bongo biso tokoboya yango esengeli toloba te ezala bayimboka Congo bazali kolobela président Joseph Kabila taki un individu te bolongo la songi wana ya koluka bato bakufa po ete bino bo sepela bango baboyi nde makambo oyo mazali komo salama bango baboyi nde bokamba miwana kasi baboyi na individu te soki mona mboka Joseph Kabila avandi na ye to na kimia na ye asali na ye makambo susu bango bakokie na ye wapi nani akosala ye mabe bazali na posa na ye te bazali pe komofinga ye te wana pena na lobeli peuple congolais elobi nde eboyi institution oyo nyonso ezali en place soki balobi bakosala table rase basala table rase na bato nyonso mais lokola balobaka ezalaka na mauvais troupe te ezali bobe na mauvais chef cela veut dire soro nyonso pe kolela ya bato nyonso nde ezali komokomela tata mokonzo ekolo pamba te signature nyonso esimbami epai na ye pe maloba ya lobiko to pe ya kufa esimbami epai na ye nde tina tolobaka tata mokonzo ekolo azali zoba te azali pe nyama te esengeli atala penza malamu soki tata mokonzi Mobutu molimo moyemo pe ya kimia bango bayaki pona ko libérer ye boni bato pe misuso bazali kotala bango bakosala lolenge moko te tango yo boyi moninga la gauche yo pe tango yo nesika wana luka osala malamu kasi bolukela kabiso penza makambo te nazongiseli yo tata oyo opesaki ngai kombo te merci penza na kabuya l'homme puissant oyo azalaki bongo na sima ya caméra pamba te tokomi na biso penza na suka ya émission ya mokolo lelo botondi na bino nyonso bato basumba fidélité pour la kolanda émission tolobela mboka Congo mbote wayo mama Chantala yao epa yozali na molongani wayo papa Ose pe na bamapasa wangai Rebecca na Bianca na pesi mbote na baporamento angolano ba femme capable la reine Olga Lompingala mokitani wayo Florence Matondo Mido merci na yo penza Angelos Sandra Nila motema yo de la presse la femme puissante maman Mboyo Dadi Boembe mama Sylvie Mbenza la bossa di binote mbote na bino nyonso penza ya pas ton Philippe yebiselanga Jean-Jacques Sokiko na ndako na ye ba pièce nyonso etonda amo merci penza Jean-Jacques Soki po ete otika kinga ite na tango apasi vraiment na contribution ayo tika nzambe apambola yo azongisa ebele bayebaka baninga malamu na tango ya pasi vraiment nazali na yo penza na motema na kobosala kayo atako mokolo mokote Jean-Jacques Soki mobali ya mbinga mobali o na ndako na ye ba pièce nyonso etonda amo na pesi bongo mbote na la Union Santache Denise motema wa DS Lompinga pe moko ya journaliste ya ABC
wane bandeko penza na sukisi awa soki bosepene émission ya lelo bopesa bongo merci na kabuya l'homme puissant oyo azalaki bongo na sima ya caméra pe bopesa bongo penza merci na coordination ya Jimmy Boyembe pe na montage ya Fali Matoko mobali ya pembe mobali ya mokuse oyo aleki tabanelengi na bosa binote bana ya South Africa Gilo Mpinga na Cape Town pe mervedi lompinga pe nana molonga niagi pe bino bana ya Jobour na Yoville format bolandi bolobi bozali kolanda émission merci na yo Guillaume bozali penza baike merci na Autriche Lik Makanaki pe na Turquie ezali bongo Henri Kitobila bozali penza ebele merci pour boza ko s'abonner Serge Ebe o s'abonaki lobby pe na monaki mongoloto alo pote motango etombo maki na pesi bino merci bisika nyoso bolandi bo veye pona ekolo Congo tika nzambe ekolo Congo apambola bino merci na parrain ya émission wanga sango mokonzi pe na directeur Pape J ya recherche pe stratégique grâce na yonde tozui makambo oyo naloba na bino nini nous là on s'informe on se cultive, rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face.